toza na kati ya émission na biso monoko ya mubange e lumbaka solome bimisaka makambo ya malonga bebi ke émission na biso ewumelaka nango penza te. Bon lelo toyeko lobela lisusu kaka ba base yango ya ba source ba origine ya ba ki fiançailles ya mabala. Dernièrement tolobela ki ba mama cool mama zalaka na ye cool oyo nyonso mwana salaka mama toliraka na ye mwana pe asepelaka na makambo wana alors que ça bani bele batekami na banzela ya mabe parce que ba mama na bango bazalaki trop cool. Alors lelo tozolobela vraiment pour natina ya kolata ya mwana mwasi pe tozolobela natina ya ke bana basi ebele bazali wana bakoma ko s'exposer. Donc mwana mwasi akoma na ye ko s'exposer ba mona ye baye mais bakoye baye na longi bien sûr mais nzoto na yo il fallait obatela yango po ezala na valeur. Donc awa tokolobela mingi vraiment tozolobela mingi po ezana bana basi mingi oyo bazali ke soki abimi alati yazo bima po ba garçon ba mona ye. C'est vrai que ba garçon ba komona yo mais olateli ndenge nini bana basi ebele lelo yo molato ekoma vraiment eloko moko ya tolo baba sexy. C'est vrai ndenge bazo benga yango mais il faut que tala kape ndenge nini ozolatela po zali na nous jeune fille tokomona que c'est vrai batu bakoma lelo soka lati elamba wana tolo mingi pe bazoluka même balo bana tailleur asala modèle kozala ke mitu amabele zala talibanda. Donc ozomona mwana mwasi tolo nyonso za libanda surtout ba bazala tolo minene balinga ko exposer yango ozomona nzoto na se ndenge moko eza bien te tozala mboka mindele biso atovana mboka mindele. C'est vrai mais nzambe me bible tala ke intention oyo zo salela likambo wana bano babotami awa bano bakoleli awa balata quand même ba culotte balati na bango ba jupe na bango tout ça pona bango eza tenue normal mais ya biso eyebanaka na intention tangu mwana mwasi azotambola okotala mwana mwasi azotambola kamati oyo nyonso ba pamplemousse lekisi yango liboso ifo bamona okomona azotambola na sima kuna ifo bamona ka vraiment ke ye wana soka tuti lokolo vraiment ezaka ka ye muto azomonana. Non, il faut quand même koyebaka vraiment intention nini yo la télé lamba intention nini yo zaleli biso toza quand même batu ya Afrique toyeba quand même ndenge nini tokoti kozalela toyeba ndenge nini tokoti kozalela okomona mwana mwasi tango alati bongo aza kutu na soni te pona koleka devant mibali alors que na l'air na biso tozalaka soki vraiment na balabala na bino ba jeune garçon ba telemi na coin yo batindi yo kene ko somba nani lipa siko yo bimi otali ngambo na ngambo moni kote kuna ba garçon ba telemi ata lipa ngweza laki na ngambo ya gauche okobimo katsi na ngambo ya droite poko okobimela ta na balabala mosusu po ya ko somba lipa pona nini ozo ka soni ya koleka devant bango ozomona. Mais na l'air na biso oyo sikoyo ekomi ifo ba mona odende la bango penza ba mona ke yo wana ozoleka ozomona. Donc exposition wana pe esala kaler moko mabe omoni publicité surtout tali na domaine penza ya media publicité basale la ka publicité eloko yo eyebani nanu te bazo sala promotion nango eyebani nanu te ou alors eloko oyo etuli omoni eloko etuli ne bazo sala la publicité bomona yango siko yo mwasi sozo tambola kanzoto polele c'est que yo ozo sala publicité ya nzoto na yo po esi etuli na balabala na yo tango so bima bato bazana kati ya balabala na bino bamona kayo ndenge nini tamsu ba jeune garçon o bazali wana bango nyoso basilisa yo déjà siko mutu akoya kobala yo wana ifa uta musika ifa utaka musika po na biso ba Kongo baloba kete ya solo liyebo ya suka mboka ezali ba payande mutu babuka kayango po ba o bazana ba yebi na bango yo ozomona même ba rapport ba kopese kozalaka ba rapport amabe. C'est vrai que bato lokuta pe bakoma yango wana mwana mwasi keba na kotalisa kanzoto biso na tango to bandi ko sala ba théâtre na lobelaka kombo mobutu mingi peut-être bato bamona yango soki ndenge ni mutu so akufi na ye mais quand même ba souvenir na ye to sala kanango ngata una bandi théâtre sika na bandi théâtre sika na vanda na kiti na zaka deuxième bureau
ya acteur moko nyoka mufumungutu na tombola loboko boy cameraman na sala erreur a filmer ngai na se alipeka. Imaginez na ba erreur wana botu o comprendre nini leka. Mais ngai mutu na babenga kite na réunion ya conseil ya ba ministre oyo ye moko Mobutu azalaki alobela ministre ya information na leur wana na monique na groupe salon au théâtre de chez nous mwasi moko azakuna mwana mwasi moko a jouer a tomboli lipeka. Est-ce que bozo lo bana bangote bozo yebisa bangote ndenge ni bakoji kolata ndenge ni bakoji kozalela bozo mona siko biloko ango respect pudeur na kati ya télévision mutu bazo gangela kuna ezali ministre ngakutu mutu ya pamba na yebite. Donc à partir d'un ministre ko quitte pas PDG, à partir d'un PDG qui c'est pas directeur, après ko quitte siko pas inabiso po boye bandenge ni bochiko latela. Lelo oyo na ndenga mabete total même na ndenga batu bazo sala théâtre. C'est vrai boko lo bakio bango ba mibange tout salaire na bango oui l'air na biso et les kam biso to landaki baninga et les kapete. Lelo oyo mwana mwasi po mwana na vraiment que ye wana na théâtre il faut la ki sanzoto na ye ya sima. Toi la ki sa mabele ne libanda. Kitoko te exemple wana batu bazo mona kuna yango pe bana pe bazana bandaku bakolanda yango batu bazana cité pe bakolanda eza malamu te tozali quand même ko éduquer batu. Donc biso moko pe na musalo tozo sala tozala quand même na pudeur tolata bilamba ya mikuse tolata ba pantalon pe tolata pe ba kilote na biso mais ota la place nini yozo latela yango ota la musala nini yozo sala pour na ndenge ya éducation tozo transmettre moi makambo ya culture na biso na respect na biso to tulite mwana mwasi ase tulate po bimisa nyonso libanda normalement le bayaka na dot baye ko pesa mbongo ya libala pona nini pona makambo ebombami na kati baye ko pesa mbongo ya libala pona makambo ebombami na kati yo muto ko découvrir mais oya siko koma na ngo libanda bon toro bakeloko na pe éducation ngo changea ata bana mibali bango pe bakoma na bango kaka ndenge azui na yekaka problème ezate ezui ndenge bolobaka. Donc vraiment côté wana tozala na mayele totika publicité totika komi kwisa na makambo mususu tozokanisa ke no na koki on a salé zali malamu parce que nazali mwasi il faut na lakisa tete mwana mwasi nzoto na biso ezalaka nzoto ya kubomba nzoto na biso ezali nzoto ya kubomba oyebi intention zo salela yango lelo soki mwana poto ayata na Kishasa boko mwana sale lokola bulu boye parce que ya yebi na yete ya zo lata na ndenge bango bazalela ka ozomona mais yo zo lata ngo o copier modèle po ba mona yo na mibali po ba lula yo biloko wana eza biloko akobomba na kati bolimbisa ngai vraiment na ndenge na zo lobela yango ezali po na bien na biso eza po na culture na biso eza po na culture na biso etula azalaka te pour que ne sala ka publicité nzoto moi c'est tout la zala kate moi si na moi ça na mobali wa kolula ye ta musu zo kanisa ke pour za na munene na yo makamnyo so za minene nde mobali akoya kolinga yo pona munene wana mais nzoka ni ta musu mobali azo ya pour se satisfaire asepela na ye aye bakaka découvrir ndenge ni nezali akei na ye ndenge moko na babiloko to mona kana publicité leo na kujiko kosombelo ko za pe na publicité na le yango pe na mona ngo pe goûter ta musu manda muna lenda musu na bwaki na ngai lobi na kozongela ngo lisusu te yango pe zo sala manabana basi ke mabale za pasi mekindumba sikoyo nde mutu eza malamu koteka nzoto nde komi malamu parce que nanya mitulisi bino moko nde bo mitulisi bino moko nde bo lakisi ki en tout cas toza à la recherche moi ça lakisa kateke nazali à la recherche na mobali moi ça recherche kamibalité au contraire soko moni bango na coin yo tamboli nzela mususu pozo yo ka soni odende la bango la kisa bango simana ko baluka ndenge nini na respect obso tozalaki nango tozalaki ndenge wa c'est vrai na sala mboka mundele siko nzambe merci mita nga nazo sala stage premier stage na salaka mwana mwasi moko azalaki ko sala kuna mwana mwasi wana ba belge po na biloko nplisa bisika nyoso na leka presque tozalaka ba mindele na salaki presque ngamo ko mutu mwindo na yeko kutana mwana mwasi moko azalaka na 25 ans et comme qui mon colonel Libala pesi directrice nani apesi invitation il faut moi la directrice nani azo sepela directrice wana za mkola zo loba bien en tout cas vraiment soki tozaka kana bana boy na mokile kozala malamu nga bana na nga nyonso basali ko bala na âge oyo oye komi kokutana na bana na coin
maman zozela na kati ya voiture awa na poto, maman zozela na kati ya voiture, ale mwana ya mwasi azosilisa nanu ko embrasser mwa chéri na ye copain na ye wana na kwa. Mundele wana lobi na kokoka te. Nasenga kanzambe kutu soki bongo ke nazonga sima malamu nakende liboso pa nazoke nakende kufa ke nazonga na ba génération buzo babo alobi yango abi même génération yango ya lelo ba mama na biso pe baza mabe ba mindele mutu bazolo babu ozomona mwana zo bala na respect nyonso nazala na mwana mwasi mususu ya mundele to sala na place moko mais mwana mwasi na mkomsu to zaki da réunion baninga bazotakine ye tikali yo po bota intela si aboti tikali abi ngana bota oui ozana copain abi abobengi ye copain bobengi mobali nanga te bobengi copain ba parents nanga na ba pesi nzela te na nakutana ba parents nanga na ndinga respecter ki avandisa bango apesa bango ata quelque chose bon ba fêter ensemble pour ba parents nanga ba yeba ke yende mobali nanga pona bota siko te metala biso siko eloko ngana kamwa kana poto awa biso batu mwindu tozana batu musu bakoma mindele koleka mundele makamunyoso akomono mundele azosala yepe kaka yangu. Mais bana mindele tam somo na kakope kope basala kana makamusu ya salite te ozomon ya biso kaka mbala moko wululu be ndenge ni sikoyo après sikoyo lerio police mwana na yo après mwana mwasi police oya yo bolimbisa ngai ale sibanango okomi koyoka zuwa ya baninga babali okomi oteta mususu bango bakota kikindoki basala kikindoki mais non ezana mibali yo baluka kapenza mwasi na ndenge penza ya respect ya mwasi ya azo ya te po asakana azo ya po bala mutu akozala nena ndakwa mutu akozala mama ya bana na ye akolinga te kake nozwa mutu na loyenge akoyepa ino po asakana na yo akei lobe monika kazalaki copain na yo azalaki chéri na yo makangu na yo oyoki pimpo akeko bala kana kwena bino même na Kishasa wana nga na ebi mwana mwasi moko azalaka na copain na kati ya quartier ozomona même ko le copain wana azui fiancé po bala o wana bandiko lela kopa ebisi alobi non ngana zala iko yepa ina yo limbisa ngai ozomona pona sepela parce que soki na ke pas fiancé on a lingi na bala en tout cas ça ko kangela nga ba porte nyonso abiti na ko silisa makambo pa famille na bango siko nana bimizoba bandiko nana bimaka zoba sikoyo mutu abimaka zoba ezali ye mutu azali ko pesa na ye kaka ndenge wana muninga batelaki yende mutu bapesi lokumu to changer bandeko to bongwana na biso ba parents to pesa ka bana toli ote bana lelo ba koma ndenge mususu likambute me bunda na kaka ekosimba ote babotaka mwana babotaka motema ya mwana te mukolo mwana bimaki mwana nazangaki motema azalaika na bapumona bafwa si azalaki na motema na ye lobake tobotaka bana me tobotaka de bizaleli na bango te. Mais Nzambe alobi na biso bana bazali bénédiction ko ute pai na Nzambe. Lipambo li apesa biso nyonso mutu na lipambo li na ye. Vedi mutu na bana na yo. Bongisa bénédiction oyo Nzamba apesi yo. Soki yo polisi yango e polite yo moko polisi yo kolela yo na nani. Soki po bongisi e bongi omoni nana kwa ko tuna yo lisusu ki ote pupo oya yo ba bongi po na nini. Tolise la kate ke temps eleka après soki temps eleki mwana siko ya komi wululu mwana komi na ye siko yoke libale ya kate sima nango tolobi ote banoko balokaki ye o batata basi balokaki ye non ezala kaka kindoki te pa ba mama na biso babalaka na bomwana na bango nyonso bamonaka pe bandoki te bazalaki na mibali na bango bien bazwaka ba fiancé na bango eleki na nzela ya malamu bandoki yango batelemi kaka lelo bino pe ba mama bozo pesa bana mutu makasi na ko pesa pe ba pasteur musale belé tika pe ba pasteur bino pe soki ba yekuna ote mwana bala kate bosenga bango pe mbongo lokole koma nango ya kufutela boza na raison na bino omoni pourtant mususu ye moko asi abebisaki déjà si manango baniko kosela batata mwasi na banoko basalaki nini bango tozali kotinda ye tika publicité ya nzoto na yo tika promotion ya nzoto na yo mubali mususu alingane mutu amunene te mubali mususu alingane mutu anzoto mikie mubali mususu alingane nzoto mikie te alingane nzoto minene mutu na mutu azana oya ye eza lokola biloko akolia te mutu mususu alinga akolia kaka pondu na pondu ato pesi mwa musuni pondu ifezala mutu mususu abite ngai pondu te kaka madesu ata le mwa musuni madesu na ye ifezala ndenge wana pe mwasi na mwasi azana mubali na ye kategori nyonso ya basi eza pe na kategori ya mibali mubali mususu alingi mwasi ya pembe
mubali mususu alingi mwasi ya mwindu, mubali mususu alingi mwasi ya mukuse, mubali mususu alingi mwasi ya mulayi. Zala mayele, oze tulate. Oze tulate. Po ba ke negotiaka na kwa moko ba bitula baza kote boya kopona bango. Non 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 non. Ozale tulate. Nzoto na yo eza nzoto précieux. Batela yango. Ezwa lokumu. Ozala mwasi ya malonga. Yo pe mwana mubali. Kozala teke lokola na quartier omoni o wana sala ka publicité. Olobi na kosilisa ba o nyonso bazo sala publicité ya nzoto. Yo pe keba. Okeno kwela pe libabe. Okeno kwela pe makambo. Eza pe mabe kosakana na bana basi ya bato. Okobala yete mezo kosa ye apesa yo nzoto nanu. O te bonga na yebi nzoto te na kobala yo ndenge nini. Non 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 non. Eza malamu te. Eza mabe yo mwana mubali. Soki po tamboli mingi. Tangu pe kwa kozwa mwasi okobala, o kwela pe ka place ya mabe. Po yo bandaki deja na mabe pa bato mususu. Bokeba. Yango nde bozo mona to bandaki masolo oyo pona nini? Tozo mona ndenge bato bazo bomana na kati ya bandako. O mwasi abomi mubali. O te mubali ate mwasi mbeli. O te lekaki boye bato bazo bomana na kati ya ndako. Parce que bolingwa solo ezate. Lelo ye mubali akendeki ne kaka po ameka. Akendeki kaka po sepelisa nzoto na ye. Mais azali obligé parce que moi na mwasi azwi zemi. Atia ye na ndako. Est-ce que bolingwa kozala ndenge moko? Nesiko penza linga penza ke mwasi ngala lingaki ye wana. Ekozala ndenge moko te. Mwe loko moko bombami ya mabe na kati. Yango nde kosala ke tangu bakozala ndako moko. Mwali kamuke atomboki. Po soki Martine mutu aza na ndako. Soki likambo ye makanisi na ye ezongi pa ya Angélique. Ndenge moko na mwana mwasi pe. Ateki me place mobute me salaki za place mususu. Me zemi place ya eko zuile za place mususu. Balobi obligé faut que ne pas oya pesa ki ozemi. Yepe na kati ya ndako wana. Makanisi za kake pa ya oyo wana tikaka. Surtout lokola ba telefone ebima. Na ba Facebook ebima. Ote messenger o WhatsApp. Asala nini? Masolo na ye kaka kuna na mutu wana. Me moyen esimba lisusu ezate. Me lokola moyen esimba lisusu ezate. Oyo pe azana ye na kati ya ndako. Eko simba pe malamu te. Esengwe kozala te. Ozomona. Malamu libala mutu azokenda zala pendana esengo ya libala ne na kati ya motema na ye. Mubali penda mona ki openza na lingaki yeyo. Mwasi pa mona ki oyo penza na ndima ki penza yeyo. Okomona ke soki babandi na nyonso wana ndenge moko bango nyonso. Okomona ke antuka ata makambo ezalaka. Ata makambo ezangaka te. Mbe différence ekozala. Ekozala ndenge moko te na oyo tokomi komona sikoyo. Batu bazo bana na mususu mbula moko kaka matate bandi. Me matate euti wapi. Lero bo uchi ko sepelande yangoyo. Lero bo uchi ko zalande sengo ya libala na bino. Yangoyo. Me ya bino sikoyo ekomi ya kopotana. Ya bino sikoyo bandi deja kopotana. Yango na bandeko na biso. Bozala vraiment mayele. Bozala mayele penza. Mwasi na ye kolobela lelo. Tika publicité nzoto na yo. Publicité ni kolobaki otuli. Tika promotion. O na yebani na nute. Ba yebi na bango que ça jeune fille. Okomi na 18 ans. Okomi na 20 ans. Okomi na 21 ans. Keba na promotion. Sinon tu oko sala promotion. Tu oko kokisa 40 ans. O 45 ans. On sala ka promotion nzoto na yo. Attention. Keba. Mutu nzamba pesa ye mubali na ye. Pe mutu na mutasa na âge na ye oyo nzamba sala ke na âge oyo. Okobala na yo. Otulite. Omoni. Mibali pe ba garçon bo tika pe ko contrôler bana basi eza bien te eza mabe mingi koleka bozo luka pe bo tutu nzambe pe alingi bongo te bana basi wana pe tango bazokende kolela kia baby singa ipamba boyeba ka virginité za lika munene o baby si epamba akeya leleli yo e pa yo sokende libabe na libabe ka koza nango sima nango te baloki ngai bandoki balokanga te baloka yo te me yo ndio miloka. Parce qu'on contrôle basi ebele bana basi anga nyo baby sa ebele otindika bango oke ko bala mutu mususu na quartier osilisa bango alioke ko bale la côté mususu keba mateya oyo keba zwa mayele tozoka na kofuka makosambela onga mezongi sa makanisi sima osakana na basi boni osakana na bafi boni obebisa bafi boni balandela yo te benzamba azomona yo azolandela yo maya misu na bango ezokitela yo babali plateau bango balingaki te ezokitela yo kaka keba ndeko na ngai ya mobali mwana na ngai ya mobali keba mwana na ngai ya mwasi keba na publicité ya yo azali
oya kokutana na yo azali akolinga yo bokobalana nzamba pambola bino nzamba zala na bino mateya oya lelo ekotela ata mutu moko kaka kangola na likambo oyo wana tokutani lisusu mardi prochain nzambe na ngai abatela pe apambola bino bobala tomema bakoko